ABC1 Television. ABC1 Television. ABC1 Television. Mpote mingi na bayi nyoso balanda biso à travers émission na bino nzamba pambola bino banso boko landa biso mais na banda na pesi joyeux anniversaire na bayi nyoso oyo babotami mokolo ya lelo tika ete nzambe atana na bino. Merci également na bandeko nyoso bo pesa biso confiance mais na senga bino ka eloko moko yo moto lingaka biso s'il vous plaît s'abonner vraiment na chaîne na biso ko sala malamu mingi mais monetika ko mi s'abonner wana appuyer kaka esika wana et puis ko bossa na te cloche ya notification et ko sala malamu mingi. Merci na Naomi Molongani ya Matoko Fali. Merci également na bandeko nyonso Joris Mazina Olanda Kabiso mingi Joris Mazina officiel que Dieu te bénisse. Merci également na bandeko nyonso oyo ba pesa kabiso confiance. Vraiment na émission na biso na lobaka etali une émission un magazine socio-politique autour de grande question d'actualité to charango sur la table to débattre soit on a bien invité ou bien to charango décryptage mais mokolo alelo na zana esengo mingi na kozala na moto moko e diaspora ndene sakabino ba diaspora to solarana bango ma matali politique ya mboka na biso en République démocratique du Congo. Nous émettons à partir de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Na koyamba mama Pierrette Bijou à partir de Hollande oyo to kozana vraiment en ligne tout à l'heure to rezoyer en ligne to pese mbote mingi to zoyer en ligne. Allô, bonjour maman Pierrette Bijou à partir de Hollande. Bonjour, papa Nzamba Pambola yo. Très bien. Maman Bijou, aux alliés en direct dans la chaîne Nabiso, dans l'émission Nabiso, l'étole, un magazine sociopolitique, tout le maïmatali, politique, actualité, Yambo Kanabiso. D'abord, Maïto Banda, émission Nabiso, bonne santé na yo d'abord. Santé Zabien Nangol Nankolo. Deka nzamba bateli biso kolala kola mukiza nango abiti teza ngolu ngolu yango esali kengana la mukana yo ki opende ngozolo baseke yo pola muki amen komsusu ba la muki kaka mboka nde nanu la muki te Kongo na biso boni ba diaspora parti ya pays bakuna boni ba diaspora toza na biso bien kaka tozotala ka nde mboka tolobaka bien na nzoto metango totali mboka très bien. Alors, maman Pierrette Bijou, tu as vu son actualité. La semaine passée, tout comme on a président Kagame na Kinshasa, le 19 mai 2019, et le 29, je crois, na matanga ya papa Etienne, à Koufaki. Obsèque naie peut tout le monde soit à la conférence sur masculinité positive OYP na élimination contre violence faite à la femme tout le monde de kagame au lobby bisonyo soto finga kaye to lobaka autre ko loba mais comment un régime et copé ses confiance makasi boye yo en tant que avertir et peut na rappeler que vous avez maman pasteur au monango lolengenini matondo papa Nzamba Pambola yo na makambo a Congo ezali kambuteke olobike nazali pasteur na mosai na nzambe ya solo metangu makambo mboka esengeli ete biso sotu tolata penza we ezali bonjoto ya mboka donc moi Congo moi congolaise makambo tozomona na régime oyo ya Félix eza pena makambo a passe na motema na ndimi te ke bandeko nanga mususu basai na nzambe sobe bazomona sozomona te na ebite parce que nzamba alobi na biso tozala miso me tozomona te tozala matoi me tozoyoka te donc totika lokola bato bazotamba lokola ba aveugle parce que ba aveugle na aveugle bakotambola te pakene kokwea na libulu tango papa Etienne Tshisekedi akufaki ameli so Kagame balobi ke mutakufi na ebembe ba invitara mutu te donc mutu nyonso akoki koya engo bana ebembe papa Etienne Tshisekedi donc batu nyonso bakoki koya na bango mpona nini ezali ebembe tokimi ndiyo mpona nini balobi tolela oyo baza kolela toseka mpe na oyo bazali koseka wana tondimaki tolobi bravo mais kaka na matanga yango ya papa Etienne Tshisekedi wana ezali mpe na bato bango balingaki mpe bakoma te bazalaki
nakopesa exemple lokola Martin Fayulu bato IDPS obaki ke akomate soki akomi bakosala boye bakosongisa boye parce que bamonaki ye lokola azali mbanda na bango mpona nini ye azodeklare oyo ezali vérité des urnes. Bon, pona Martin Fayulu aya te mais pona Kagame aya na ye parce que ne peut pas penser ba tuté. Sikoyo tomoni ye lisusu aye lisusu pe ya mawa ya pasi ye na liboso Félix na sasu na sima. Papa. Elingi ko lakisa nini wana? Papa. Elingi ko lakisa ke donc biso to sa donc sakitisi biso na zéro. To akitisi biso na zéro donc to akangi biso minoko. Donc boloba tandis que IDPS wana, tandis que Félix wana ye penza abande kolobake ba Rwandais tie babengi Kabila Rwandais Kagame Rwandais bango tosobo mabiso bango basala biso mabe menelo Félix ye Nzamba Congo RDC Congo Nzamba sala ngona makambo nyoso malamu Félix asambwisi Congo mwasi liputa efungwama mwasi asimba liputa pe koya te azelaka kimia mboka po kanga liputa Félix amemiso ba Rwandais bakomi ko Kagame atongela biso ba ville na Goma nzoka atongaka la ye mais maman Pierrette soki alakisi bonne foi quand même Kagame lobi pour na bon relation bon voisinage atongane bandako pona bayi déplacer à éruption volcanique en Irangongo ezali mabe mwana ngai wana pezeza mabe makasi eza penza mabe makasi parce que ekoko salemela na ndenge wana te wana eza lokola ko Kagame azofuta biso na monnaie de singe donc bazalaka bongo donc ndenge nazala soki alobi lelo akoma ta na Kinshasa yo ozobaka na Goma soki abi mpe lelo ndenge askoti wana base aloba peke batongela ye eloko moko na kuna pena na capitale bakosala ngo parce que non toza boye totikali na biso kaka oyo bamongo balobaka totikali fele te iyolela donc bwana eloko akoloba te papa bebiloko mosuku esalaka mpasi na motema nde nazoloba no boyeko nazolela na motema makile ezosopola na motema mpo na mboka Congo yo kokondimake balobi o basala nzambe basalaka politike te mosala nzambe nyaka kosala politike te na bible tomona bato basala politike te bazali ebele nemi akendeki mpe mpona atonga mboka na ye Félix azalaki abao Félix asambelaka na Philadelphie ye pasenga Philadelphie apesaka mpate na ye conseil te ta ndenge azosala nyonso tu wana bapaster miyibi mais badedia papa mais ndeko Félix adedia mboka oyo na pa ya Nzambe yaya apesanga maboko ya Satana bapaster nyonso na bayembi na bandimi nyonso bakendeki kuna bazali bato bakania kati bafutafuta bango bambongo balia bambongo bakei kosala dédicace ya mboka na kaniaka eske ezalaka wana siko mboka mpenza ko bakabango na maboko ya Satana bapesa ngo Satan yango ozomona ke makambo ezosimba te matondo. Ok, maman Pierrette Bijou, merci. Mais comment on a ndenge président Kagame a participé et puis kolandisa temo balobeli ezali sur l'élimination à part masculinité positive l'élimination il y a la violence ya basi oyo na niveau ya est. Est-ce que comment on a basé dans la raison ya koloba ke Kagame aya pendant que auteur ya marbebele ya est bakola rango bango. Merci papa. Omoni ya Jimmy, omoni Félix na kubanda beso na Félix. Po ye mutu amataka tapi. Ye mutu aza soi-disant mokonzi ya mboka Congo po. Non, il est azali président. Soi-disant, na lobby soi-disant limbisanga, soi-disant parce que ba pesa qui est pouvoir ko pesa. Kabuya lobaki ke
Kabila tali ngako na ba Kabila tala kite Kabila baluki nenge nowe tang ba na sala arche bato bakota ki bakoti ba batika la kala bibelo ba komoyemba bazunguluke ye badidi langa tata no donc fait Kabila sikoyo baluka tali partia moyibi partia ndoki ba bakota na arche te idps tika na pesa bango pouvoir pour mboka la bango susu bien. Omoni ke abosani Félix abosani loko azamtali boma papa Félix azamtali boma ti boma Félix ya kaka mukolo akene ko prêter serment na ya président nde place li boma ya ki après la biso langue o ba kosa ko ezalaki étouffement siko pe ka tukura ketura wana siko yango moni makambo nyonso ezalaka na kaka oui siko bato baboma basi na est ya Congo baviola bamama wana ye Félix ayebaki yango avant kuta koma nanu soi-disant président lelo apeteli kagame maboko donc epona mawana basi mais bamama congolaise puisque ozotu tozali bamama totelema tolata kanda penza kanda po eza lokola sambwisi nzota ba mama na muto ya bebisa ba mama na buto ba bebisa na ba morala ba mama batusu basi musu ba boya mabala balinga sudi bala te ba ko ba blessure intérieure bongo ye Félix a côté biso Kagame personne dit mais biso asala donc c'est que les gars muke na ba hôpital ya Congo na ba bureau surtout ba okei boye biso ba comme songo kota bisika se faut la kisa code ya corona donc ça dans la kisa code et pas ba Rwandais donc ba Rwandais ba commander biso tina 100 mais maman Pierrette yozali chrétienne quand même ko limbiso ye bien oté et ko zappé président Félix a limbisa na ye habito to ke na biso kaka normal parce que to bandeko papa nzamba pambola omoni pardon eza arme o eliberaka mais pardon wana eza pardon te o ba sala na do ba so détour biso eza pardon te wapi pardon ngo soki eza pardon Félix fala banda kosenga so peuple congolais pardon et ko pardon o pe eza pe ya solo parce que uti na ide pesca buya lobi Kabila baluki atali amonike apesa bango pouvoir apesi bango do pouvoir ba méritate wana ko kosenga pardon te ate kosenga pardon sika mutu asi abomaki biso do pardon ya malamu ngo wana eza biloko ya lokuta parce que banda liboso na peuple assise na peuple saki pe Martin Fayulu pardon wana zoko kosala ngote ya ba Rwandais nde yango azokendo sala akosa biso azo distraire biso donc ide pasi wana donc ba yaki na ba couper ba osonga na mataba. Très bien, merci beaucoup ndeko maman na biso Pierrette. Maman Pierrette beto yo osé mosai na Nzambe. Alors comment on a que marche là qui prévu le 27 mais tout le monde ba inganga Nzambe ba kenaki kokuta na bango ndeko Félix ba kutani na président Félix avant veille mais pendant que ba annoncer que le 27 tout attend nzela pendant que telemela ndeko Kadima pendant dépolitisation ya CENI ma belé mais le 27 totamboli marche salamité moi quelques mouvements salami ba kangi Serge Welo décidé ma belé tout le banini bino bayi église bo trahi peuple congolais ou bien to banini parce que tout le monde ba ko kutana na bayi senko ba kutana bayi protesta bokundowa ba kutana ambongo kuta lobike to tambola sur de nouvelles bases boni bono comment na makambo wana yo ko ya tonke pe moko ya ba Nzambe et puis moko o ya congolaise o ya kobunda pona libération ya mboka matondo papa Nzambe azwa lokugo ebi na Congo l'église ezate l'église na Congo ba pasteur pe bazala te tikaboy eza nazo ebisa na Congo ba pasteur baza ba commerçant ba église wana eza ba entreprise na bango l'église nyonso na longoli moko te na catholique na longoli moko te yango monaka nga na lobaka soki lelo babakanga ba église donc ata bat mokili mo bandimi sauf nga na wabokanga ngo po bakokanga Nzambe na ngai te po Nzambe na nga vandi kati na nga
po oyo aza kati na nga aleki aza libanda na makasi mpo nazongi mpo nayebisa oke bakatholike baprotestant bango nyonso to wana baba miyibi bazobimisa peuple abima mpo na interet na bango soki peuple abimi avantage na bango parce que bango bakekutana na Félix basololaki nini balobaki nini lobi kende baza na basali na nzambe na Congo bakanyaka mpe tamboli kasi on esoke bazwibilakela mabe parce que bazolia mbongo oyebi ke papa mbongo nalingaka cardinal ya mbongo mingi mais na catholique te ngai nabotama na catholique mais okamwake baya nanga bakula balia bakommunion ngai nalia communion ya catholique te nasala malongo mo lesila te na longwe mais nzambe ayebaki mpo nalieki communion ya catholique te ozomona donc baza wana bazozala interet na bango moko en tout cas papa mbongo soki émission oyo moto akotala yango partage yango mpo ngai atindaka partage te mais lelo mpenza lebi apartage papa mbongo ayoka ngai mama na ngai donc mama kulutu na ngai akufa na 1992 na marche oyo ya bakatholike marche chrétienne oyo en février hein? Le 16 février oui akufa na azwaka balle perdi bakatholike babimisaka bango mpo na nini natanga nkombo na ye te bakatholike akufa donc tokunda ye papa mbongo yo mpenza bino bato bobetaki mbela bolobi ke bosali bloc patriotique bloc wala bato kutu basambusi fayulu bayo te fayulu akesangana na kabila fayulu alie mbongo ya kabila fayulu asali boye sikoyo lelo papa mbongo akoyebisa peuple nini akoyebisa ye nini peuple oyo abimaki bao bakangi bao mpe babetaki bazwaki bagaz bao basali bango oyo bakokosala kobeta sikoyo makila wana ya bato wana ekotangama na bato ya katholike ekotangama na bato ya protestant ekotangama na bato ya eglise wana bango nyonso nzambe akotanga makila ya bango amoi ke bachange te kosala nouvelle base c'est quoi c'est que faut makambo ezonga compteur zéro mais so ezongi compteur zéro te bango bayekaka balalisi peuple epongi mpo peuple afungweli bango porte bango bazali koluka bakutana na Félix bakutanaki te peuple afungweli bango porte wana mpenza kobilakelami mabe bazwi yango ngai ya congolaise ngai loba erne surtout biso oza bana nzambe nzambe abi apesi biso pouvoir likola nyonso mais comment biso bana nzambe tozosede pouvoir o nzambe apesi biso seke kongo ekobonga te mpo kongo eza mutu mboka na yo aza mutu bakatholike baprotestant bakimbangise na baeglise de reve kongo aza na baeglise yo kokosiliki yango pa motu bakanga na lopangu batala na bilongi bapesa na mikongo babeta na mitu basimba na maboko bamusukutu balala na kambetu moko lokola mwasi na mobali baeglise ya kongo le kongo eokende te bandoki ya kongo nde eza baeglise bapaster oyo balingi kozela baenveloppe ya chokola mais tata mbongo alobi tolandaki interview na bi azaki asepelaki azaki honoré parce que bakotala mais il faut tozwa bainemi te toluka nouvelle base mpe totonga parce que pour l'intérêt ya peuple est-ce que na maso wana peuple azotrouve nini na nyonso bakosala wana donc mpo nayebi so tezalaki pesa munu passage donc bayebi ke peuple azalaka bolole soki ndenge ambongo aye wana abimisi bato akosi peuple akosami lokuta papa tour oyo mabele koningana parce que bango bakatholike bayembaka mokolo yesu akoya mabele koningana donc nzambe akoningisa mabele kongo akobalisa mabele kongo jamais tokoki kotikaka bango bakosaka peuple bakosa biso ti wapi baotikala kokosa biso sute nde bazala nako bakozwa ngo papa yo ozosambela ngai azosambela kuna azosambela wana mosuku azosambela nzambe eza kwa tokoni avebima ifo epola 2023 wanako eozala musika nzambe akoningisa mabele akobalusa mabele loba za nzambe biso tosambelaka te obie bible ekosa biso soki bible ekosa biso te mabele koningana soki bapaster bakosa biso te mabele koningana mais soki bapaster wana bambongo bango nyonso baloba na biso makambo ya solo seke vérité kotika vérité mabele akongo ekoningana na nkombo na yesu ok voilà ndeko moko alobi makambo nyonso ekoleka bakosala biso tokende boye eza une façon oyo régime ekolalisa bato mpona koaccomplir face be na bango
comment oui, plan B, le niveau il y a est pour la balkanisation, aux gens se pointer à l'horizon. Est-ce que yo au mécanisme au moniango ezali bongo ou bien ezali bongo te? Eza penza bongo bali bala biso pongi yo mo ja kagame akoti na Congo atamboli likola tapi liboso ozo mona ngote zani donc eza lokola eza signe ya victoire pour na bango ba Rwandais bolobaki donc tout penza ko to koti donc na ba église peso la lisa biso pongi total la kuna te ba église pe bolanda bango te papa ngala lo nazina ebisioti ko botolanda ka bango te kutu ngala lo ki na sina ebiso ngala so ba kanga église ngam taliboso pourquoi na otinda ba chrétien ba kendaka ngai moko be na mo pagam te na bandela ka no sa pe musa na nzambe soki na lobi ba kende te ba kende na bango te loko eza te eloko eza te so mona pasteur a pauvre ka oya bangaka nzambe o azo tambola na ba principe ya nzambe ba o nyonso tu ba pasteur bakanyaka babonga ta denika dima wana pardon o soki nani oyo komonani como kimingai oyo non denile sekutu asa fungola na porte omoi bato lokola chatumba lobi tokosaka bango na église tosalaka na biso nyo bapekisa mondimi asala bango basalaka basula baescro babula banduma banyonso basala nango wana oyebi na kati ya baeglise ko so omoni mama moko alingaka kokita église tata ozomona mabe o tata moko alingaka kokita église azomona mabe babota na basi ya bato bafana bana bakipabilité na bango mona mama amonaka Pierrette na ndako na ye Pierrette mwana ya Denis amonaka o Antoinette na ndako na ye mwana ya mbongo amonaka o ya Jean na ndako na ye mwana ya mokuna amonaka o boye donc ba pasteur wana ba exemple na pesi donc amonaka o mwana dodo kamba donc baza wana babota balongola basi biso base matrice na bango ebeba donc batika bakipabilité yango moni mwasi ta mso avandi na mobali otine likambo o rêver on revient pas au monde à Françoise nanda kuna Françoise mwana ya pasteur Matondo usomona baba tute eza ba yembi wana ya bazoyembela nzambe bato lokola ba José Nzita bato lokola ba Mama Kalambai bato lokola ba Moïse Mbie bato lokola ba Zebele ba Frank Mulaja ba Zebele omona bango baningala ata na mboka pona ni te bango batika kande kaka na maboko ya nzambe basambelaka batika mboka na maboko ya nzambe yelingi basala ndenge nini tala papa nazoyebisa o lelo kotika mboka na maboko ya nzambe eza bien na bible eza na lisolo moko o tokobenga Samuel azali kolela mpo na Saul azolelaka kaka sole nzambe Saul Samuel toyebi te soko bazali kotia ba chaîne na chaque jour nzambe ayebisi Samuel ozolela kaka mpo na Saul wana nga na sina tika ye kala mais ye Samuel est-ce que ayebaki nzambe atika Saul donc ndenge mpe basali na nzambe oyo baza wana bango basi basala kombo nzambe atika bango neti nayoki lisolo pasteur moko aza kuna utali soki ninya na poto na Canada pasteur wana ye azosala croisade na ye na Kinshasa kuna atie babisi bato bakende koto moi place kolala ponge ye bato bakomata bisi bakei pasteur wana osimba bango abimisa bango bamichopi abimisa bango nini ebongo salite eza na Congo pasteur nini atelema loba au nom de Jésus salite elongwa wapi bango ou bien amobiliser kaka bafidèle bakombolaka chaque jour pour la propriété kaka nde nayebi soki nabike kuna kutoke musika kaka na kombo na Yesu salite elongwa mpo azokenda azoba au nom de Jésus mwasi abotaka te aboti siko au nom de Jésus wana eponi ekokangola mboka Congo te alimiter Jésus pourquoi nini te au nom de Jésus ebimisi biloko ebimisi courant ebimisi mai esali nyonso eske Yesu alemba na eloko alemana eloko te donc baza ba escroc donc so totali kaka bato wana ko omona tokoma binemi toyinani omoi mondimi moko asambelaka me ayinaka Martin Fayulu ayinaka Mozito ayini mutu boye parce que éducation bapesi ye na kati église pasteur politicien pasteur aza pour babétise ayesi bandimi ndenge eza boye bino songa alobi kaka ria ya bo atake mondimi
Yakonde ko moi tuna ngabi na mama. Yo sa mwana nzambe musenza obondela pona Félix. Nese na bondela pona Félix te. Abi na pona ni ngabe olinga kosa yo. Nebi so vérité. Ngabi na bondela ka pona yete. Pena lobaka na nzambe a toucher motema na ye. Azongi c'est la peuple pouvoir. Ah bon? Donc maman Pierrette, yo prière nous alara que Ndeko Félix azongi c'est la peuple pouvoir. Oh, mais arozong ça on est na CNI au proclama qui est. Dans la Nzambe tout est possible. Na yebisi yo. On dit même qu'on bouta comme un Marocain. Un Congolais, mais comme un Marocain. Parce qu'il y a un mausolée qui a mouki. Et ça peut être la place à bassiner mi balete. Pas ma kangu pe baza place parce que papa zaki na bassiner belé. Bana pe belé. Papa zaki na mbongo ne belé. Mais papa ba pesa ta carte ya banque té. Banda kumusu kutu kende ka ndenge wana. Tout est possible papa. Na manso lobby et c'est vrai parce que le peuple congolais a salanini. Matondo papa, peuple congolais a salanini. Peuple congolais a mitala nanu ye moko. Ala moko na tongo a mitali nanu ye moko. Après fungoli porte atali libanda. Atali couleur ya mboka na ya libanda neza couleur nini. Poza na couleur ya nzala. Ezape na couleur oya bato bazolia. Bato bazolia ba oyo bakena kanyaka. Siko yo peuple ozolia te. Yo peuple otali nzoto no tali couleur na yo oyo kikanda. Do zaka likambo kanda. Kanda kaka po omitali yo moko oyo kikanda. Otali couleur alibana no otali oyo kikanda otali ke banda kutu na ebite soki mukoloni so mbula ni sanza nini kureya. Na ebite mai kutu na ebite kokonia malamu kutu na ebite. Hôpital kutu malamu na ebite. Ngako na sela ka bango moi demande tant balobi ke camere azobela linga kufa il fallait bima. Ake na libanda nga asala ki proposition monga bite lokola camere aza maladi makasi car babima turo basa l'hôpital munene ba benzo wa docteur à libanda ba ko traiter camere comme ça peuple a bénéficié d'hôpital wana basala ngote camere pe akufa te ti lelo na yo ka kutu lelo côté avanda wana azolia na ye azana ye bien donc peuple wana nga zwata grâce à hôpital pour na camere mais camere ti lelo na ebite tam susu bina bozala kishasa camere azala na hôpital soki nini mais camere azala na kasho azala kasho na prison camere azala na kasho te omoni eloko mo esaka biso ba congolais tobosana mingi tozaka soki nini actualité moko ye tobosani ya kala or na kati ya bemission nyonso il faut qu'on rappelle à peuple makambo o eleka neti ngai bonde nazalaka boye soki neti natali makambo ya camere nayoka ape kanda nayoka pasi côté msusu parce que camere aza na prison bango batali depes balaki na biso ke ayibaki aza moyibi mais bato mosusu bazoyiba bazobima mais camere azobima te ndesi wili bakonga abimi na ye eteni longondo pa bimaki siko camere azobima te poni camere azobima te camere azofute mpo kase. Pourquoi ça fout des procès lingi koloba nini? Félix ayebisaka camere boye. Abine camere yo bombanga. Puisque on se kokende ko bimisa ngai te. Mais ngai na kobomoka na mbongo. Donc camere azwaka mbongo, amida azwaka mbongo, yango monike amida paza na calme, azai na tira amela chloroquine te, azai na mela paracétamol te, avana kimia mbongo ezopesa ye kimia. Camere pe kuna avanda na ye ata bato ya parti na ye bazoloba libanda pa camere azomona banga boloba na mino po ngai yanga panier compte donc panier na yezo kota ozolanda donc il faut donc rappeler peuple erno surtout on va dire bozo ça l'émission on rappeler peuple loko moko boye osomona pop to bossa na kamo biso stocké ka to sopani côté moko camere azo mérite bima mais akobima ndeni po ba yesa biso aza moyibi. Très bien. Maman Pierrette, je crois que comme le président Souka, yo en tant que Mosen Nzambe prophétiquement parlant, était un beau comme na toko kende wapi, na ndenga na Nzambe sikoyo, roko lobanini. Ngai tanke mama mosakoli na pona mboka Congo, na yebike. Pona Congo, na lobaka c'est encore possible. Pona Congo, na yebete longue ezali. Parce que moi c'est Congo, a Simbali Puta.
mwasi wana banda simba liputa soka lingaka cd de bolumbu a Congo to toloba mutakala ya Congo ndesie bima mais lokola mwasi ana simba liputa akwesaka liputa na ete Congo bendele kokweya te e kokweya te Congo biso soto tokobina omoni 6 e okoma 9 4 e okoma kiti na Congo tovandeli bongo bao boliaka o baliaki bakaniaka baoyoka soni baoyoka soni po nzamba aza capable lelo abimisa ba ours na place ya bato aza capable abingisa mabanga na place ya bato donc na place ya bato et puis aza pe capable monika mbongo wana na pression kaka ya nzambe akochange bango langage ozomona parce que bango baza bakolo Congo te bazaka bato lokola yo nanga ndenge bibi Eli azaki muta même na tir ke biso abondelaki nzamba bike mbule beta te pendant 3 ans et 6 mois mbula pe ebeta kite tama yesu ko bondela mbule beta e mbule beta ki donc pona Congo papa obanga te Congo eza yo eza ngeza ya yeta le peuple congolais a gardé toujours espoir peuple congolais a gardé toujours espoir alemba pete espoir ezali pe aptolemba te omena nenga sala mission na yo na olemba te soko 8 ans obenginga bango pe baza kishaso babimaka so ba 8 ans babimi donc ya kozala ka lokola ka un clin d'œil donc moto monike Félix akimi ata bato baza na ba o nyoso to bamboso bakokima. Très bien. Voilà, merci beaucoup maman Pierrette Bijou to comme nabiso Nasuka, un petit mot de la fin. Merci papa. Mon anga Nasuka eza merci et pas na yo nanu pour tosali mission oyo et ko pesa pepe motema moto atelema. Oui. Donc yangwana merci nangai. Et puis merci nangai so ezali ke peuple congolais. Ezala biso za libanda. Eloko pego sa biso pasi po tolingi kanyaka totika kanyaka tolongwa na kote kanyaka po nzamba lobaki nanga lobi oyebi ke pasi ezwa na mboka na Congo ekozala maladi te donc corona kuti bozoloba ne eza yango te oh banini eza nango te bandakala bato babelaka bango bagrippe babelaka batyphoïde bamalaria wana eyebaki nango mais pasi oyo nzamba lobaki ezali pasi mbongo ekozala te donc muto alingi mbongo il faut que kotaka nyaka bandali bosona basali na nzambe yango tozomona alobi ba politicien tozomona bazui ba jeep alobi peuple pe soka koyiko kanga motema te akia cédé bon peuple kolinga lela kanzala tandis que kanyaka ezotambola yango komona azalaki koto akena union sacrée bato bazaki na libanda na linga ko balikambo na tangi kombo baze pembele Kankolongo, Médard Kankolongo, papa Molière, nani oyo Daniel Safu, te belé pour ta personne dans la tanga Michel Zangunga. Donc bango nyonso tu bakende na lokoso. Soko toke kota ba peuple, bana biso tozomona, bazo bendaka bango. O azalaki résistant, o azalaki combattant, eza na diaspora, baliaka. Alors pour tout moke que ne faut qu'on tika koboya kanyaka yango nde ezali baloba nanga Nasuka merci nzamba pambola yo kolemba te ngaso po na mboka to ko bando sa émission tongo midi poko to lobaka kaka po na mboka oneke to banda to priya ka po to lobaka. Merci maman Pierrette Bijou pour la disponibilité na yo, vraiment que Dieu vous bénisse. Amen amen yo pe lokola bino nyonso na lingi biso ba kongolais matundu. OK. Merci beaucoup, Bandeko Balandi. Voilà, je disais que merci, Nzamba Pambola Wanezalaki, Maman Bijou Pierrette, à partir à Hollande, to Sololine, Maïmata Mboka. Vraiment, je crois que vous avez compris ces idées, à lobby par rapport à Mboka. Mais peuple congolais, mettons-nous debout, tout est les mains. Parce que, même Bible lobby, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Eli kia na moto lobi moto akokufa eli kia na moto lobi moto akokende kokuta na moto wana akosala ba accord akokende na ba nouvelle base voilà tobimi oh boya ba annoncer biso que tokoya marche tout le monde conséquence. Qu'est-ce que le peuple congolais a à voir avec tout ça là, confort, nous bénéficions quoi. Il y a eu des accords, il y a eu combien d'accords
Oh, bah, c'est dans Mboko. Accord, ça City 1-2. Lusaka 1-2. Ok, Moody. Oh, ceux qui me la Lodge. Il y a des accords en accord, des accords en accord. Et abouti ça nanine. N'ayons peuple congolais, soulevons-nous. Prenons notre destinée. Namaboko. Marchons. Utilisons l'article 64. On va libérer ce pays. Je ne suis contre personne. Je ne suis contre personne le biango. Mais je suis congolais. Nazo éveillé à conscience ya congolais. Parce que moi n'attends nous les journalistes, to comme que s'est transformé dans moi éveillé à conscience à bateau. Parce que to kolobaraté to ya to kajolaka mabe, to kajolaka malheur, to kajolaka misère. Non, ce qui n'a la possibilité, maman Pierrette a 100 € pour ne pas que nango. Moi 100 €. Et bongo, mon frère, Oazana Kisen, Oazana Kanyama, KCC, à cause de 100 €, n'aliko parce que, bah, pessinga 100 € n'a pas tout le monde à pouvoir pour nini, n'a pas là où il y a le noir, moi je dis il y a blanc. Non. Mais si je vois que le président Félix fait du bien, je vais l'appuyer, je vais lui dire que, ah, ça l'est bien. Mais, Yaya, lis pas. Entre nous, tous cela, le roi Mikolo, Ndekwa Lèche, Abakutala, tous le roi Mikolo. Est-ce que couvre fait Osama? Génération, on s'appelle fier. N'est-ce pas même les mboka, président Félix, on s'appelle fier parce que nous entrons dans le dirigeant mboka. Non. Lipe combien? Dano, lipe combien? 300 francs. Bah, dimna grammage. Bah, tigara la volume, mais gramme et si là, c'est fini. Oh, ça kanga journée. Tu veux kanga journée. Et ça pas une victoire. Dans cette publicité, dans côté. Mais tu veux kanga journée, pourquoi? Parce que ce relié est kanga journée. Ça va, mais l'élo. Bande ko balandi. Nela baga pays foin. Il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche. Et puis, il y a lobby Torosala, responsable ya badikaleso mboka oyo. Tozo mona. Toza komona. Toza ba responsable ya roteka mboka oyo. Lobby soki mboko e kabwani. Vous et moi, Otalanga, Toza Toyebi. Qu'est-ce que nous avons fait? Ni to salité. N'aroy sabino lobby. Ni to salité. Ni ne tirali to sala. Oui. Et ça n'est belé to salité. Peuple congolais, Ezana est belé, to salité. Bravo la bandera MPR. Ni to salité. Oui. Mais Ezana est belé, to salité n'aroy sabino lobby. Kaka awa. Merci bandera balanipon. Bon, excusez-moi vraiment, ça me fait très mal. Bon, maintenant en tout cas, courez zate. Courez à la raté. Courez comme mari de nuit. Mari de nuit et ça va, ok. Merci, Nabandeko Bandebiso. J'ai des larmes aux yeux. J'ai des larmes aux yeux. Merci, Nadano. Merci, na assistance. Il y a mon ami Chris, qui Dieu te bénisse. Chris Matoko, merci. Que Dieu te bénisse. Merci, na Jores Mazina. Officiel, que Dieu te bénisse. Jores Mazina. Mon ami de tout le temps, de longue date. Nous vivons ensemble, nous mourrons ensemble. On est là, il n'y a pas de souci. Merci Nafali Matoko pour cette belle réalisation. Merci également de retour. En tout cas, prenez cette vidéo, partagez-la. Abonnez-vous, finir cloche à modification et aussi la madame Momingi. Alors, ceux qui nous ont dit, tout est projet de larmes aux yeux. Merci, ciao. ABC One Television. ABC One Television.